oui, Bakali, ça va être la quartier, mais oui, allez, petit Bakali, ce que Bakali, Bakangando. Bakali, on a Bengana, chez Bango, Balabumbuana. Bakali, Bengana, chez Bango, Bakali, on a Kimaku, chez Bango, Tiba, Kimisena Bandumbu. Bakali, on a Mona. Osomona, Bakali, on a grande qui a resanganaté. Et puis Bakali, et puis ton mettre en garde. Yoso continue quand on a combat pas Hervé. Les créateurs aux égoïstes. Pour la dignité, au bois Karabakri, il y a Bandekonayo, il y a Nani, Mona Congo, Zawana, Bakri qui Congo, et c'est Belia Mona Congo, pour une robot à Yangote. Même poste Angola Zawana, mais Goldberg, Zawana. Non, pour la manda chante, il Kambalobi, exactement, ils sont sous. Congo Balingi, les padres, à Sala, au Bango Baolinga, à Salawana. Donc, Bango Balingi, Batu Nyoso Bakoma deux fois. Bango Balingi, Batu Nyoso Bakoma deux fois. Ok, go sale maté, jamais il Kambala, oh, toujours beau et yango. Koulia Foufou et les Kimingi. Peut-être que Foufou et les Kimingi, soit Namasanga, mais ce qui a été égoïste. Bonsoir, Vision Plus Télévision. Bino Mabelissima. Et l'on a eu sur l'actualité où ils ont lobama na kati ya internet. Ils ont koyinda ba départ. Donc annulation ya concert makambo belé. Yango na linga na yambela bino moto na bwania, taka kombo moto na bwania. Donc ye moto mayele to beta moi analyse par rapport à Marabonne sur les canamons de la musique. Bonsoir papa Motona Boigna. Bonsoir maman journaliste. Boni. Oui, ça va. Ça va vraiment fort. Ouais, en forme. Ok. To bandara na monia. Ouais, pour mes athées. Nana tout na yo nanu. ING Arena fait rigola. Ok, ndaki ozalaki na concert. Ouais, en tout cas, on a zalaki na ING Arena, il a fait rigola, zalaki na concert. En tout cas, concert vraiment déroulement concert les gars qui viennent. Les zalaki, tout zalaki wala en tout cas, tout zalaki vraiment batubili na concert. Batu au sengeli vraiment tout zala parce voir même ngamboko na ndima ki teke batu ba roza ndengwana. Et belé ndengwana. 15 000 personnes. Pour la ngai, maman journaliste, vous avez plus de 15 000, donc plus de 15 000 débordements total. Ok. Donc vous attendez qu'il y ait un côté, mais vous montrez vraiment que les signes. Donc vous attendez qu'il y ait un côté par rapport à Bandungu, par rapport à Batunde, non, des abongo, faire rigola à 7 000, Batunsi, faire rigola à 6 000, donc Moutou, à zone banding. Mais en tout cas, vraiment, la configuration de biso, parce que c'est une stratégie à mouvement. Il y a les padres producteurs. Donc, bango bayebi ndenge salemaka. Donc, yango moni ki ils ont une configuration il y a 7000 ti tozo mata na ndenge make na ndenge oyoyo na yebi so ta conférence de presse. Oyoyo les padres zala ki na producteur na bandeko na biso mususu o bazaki wana. En tout cas, producteur aloba ki la configuration ya biso eza il y a 15 000. Donc voilà. C'est bon. On a tout le monde. Après avoir un petit concert, il y a 15 000 personnes. Mais le problème, il y a un visa. Le problème, il y a un visa. Et l'autre côté, l'animateur est belé, et ça, ce qu'on est. Bon, au moment où comme la visa, au moment où même la conférence de presse, papa Hervé Batuna qui a papa Hervé Lobaï qui en tout cas, Makamno sur tout est bon. Alors que tout est bon, le mec qui Batunio surtout, Baroya au grand complet quoi. Batutu Barozala Barozama visa. Bon, mais Bissomoko, tout ça qui est étonné que Bandeko Moussouba Zuba visa, Bandeko Moussouba Zuba visa. Donc en tout cas, pour toi là, vous m'avez quitter. Si
na dernière minute toto suka boye batunda mo bazui batunda bazute donc likambo salama ki na Adidas Arena yango et répéter le susu na ING Arena donc même papa Hervé pe azali surpris que ba mission susu ba cause ba visa donc ndenge bato musu ba okanisa ke papa parce que to ki bato bazo loba ke non papa Hervé exemple ayebi na yeke ba mission ba koyate yango sala ki ndingwa tatuka apparemment memi bambulu na place amema ba Makaus amema ya ilus amema mwana Congo ba prince d'Angola ba biya zuba visa mais ancien na bambulu non ezandi ngwana te o bato bazo kanisa ezandi ngwana te o bato ba tuka papa Hervé likambona akosala ngo parce que papa Hervé azana souci ya ba musicien na ye oyo bato bazo loba ezandi ngwana te o bato oyo bato batie na mutu donc en tout cas vraiment orchestre jet set eza orchestre munene ekoki jamais kotika ba musicien et ba ngulu na place ya ba musicien ekoki kosalema te papa Hervé ndenge linga ba poulet na ye ndenge ba répétaki ndenge ba selaki sur musala o ba kontaki ba maki pour que ba monisa la ba fanatique na d'aller partout dans le monde en tout cas ezalaki vraiment que non musala ngo esala malam o ke biso ba o to ane ko zela bango en tout cas vraiment tebeke bango nyoso bakoya en tout cas oh batmo kansaki oh papa Hervé faire rigoler les padres a memi bangulu en tout cas eza vraiment faux archi faux eza le kuta la bango OK bon lelo na ebité na utolanda émission moko ya na utolanda émission moko lelo ya Papi Mboma ayambi Manda chante alobi ke pona koloba visa ekomi likambo ya réseau faut dans le monde wana ya ba neka balobaka wana sikoko na yo yango moto ezosala ke papa Hervé azwa bavisa te mpo ye azokɔta na monde wana te ya showbiz wana baoloba ou bien eza nde selon yo kwa tosana ndenge sortie médiatique ya Manda chante musicien monene lokola Manda chante aleki mpe na émission ya monene ya Papi Mboma aloba neti likambo ya ndenge wana seke ekomi vraiment grave. En tout cas, maman la biso, au monde ndenge monde dango ndenge ekomi batutu balingi batutu tokoma ndenge moko. Batutu balingi tokoma ndenge moko likambo yango wana oyoyo tozobenga ya ba deux fois. En tout cas, vraiment likambo oyo déjà la hauteur kolobango tout à l'heure ke au monde bango balingi les padres asala o bango baolinga asala wana. Donc bango balingi batu nyoso bakoma deux fois bango balingi batu nyoso bakoma deux fois OK ko salema te jamais likambola o toujours boya yango et le colloque wana jamais et ko salema et pas les padres donc itoki likambona e ko jamais ko salema en tout cas vraiment na mituna la yo na ina répondre yo pona Manda chante likambalobi exactement isa solo. Exactement likamwana eza solo likamwana lobi ke pona ozo ba visa il faut oleka na sima moko boye opesa nzoto na yo mwana mobali koma mwasi donc en tout cas eloko wana o tozo ko déplorer na ngo na kati komi mingi na kati na kati musique na biso ya Congo donc komi bato bele o tozo mona bazo so ba visa et bele ba oleka na sima wana et belé yango tozomona ke omona mutu ba memi 20 personnes ayena bato so mala moko donc soko leki koto wana te donc koto ezalo ko la mbeka donc soko leki koto wana te okoki jamais ko autoriser aux ba visa en tout cas vraiment yango tozomona likambo to oyo tozomunda likambo wana pona esi la pona orchestre biso lobi kuno parce que les padres ba conseil ici là nous ma production est belé. Les padres en bête partout dans le monde. Les gens en France, les gens en Belgique. Vous avez vu? Oui. Mais si vous n'avez pas un système, vous avez un monde de musique, bato pe ba makasi surtout net côté animation na bino so tozu mona Congo tozu ba prince d'Angola tozu ba Punzardo tozu ba tebele baza wana ba Makaus ba ilus wana ba porter ebele na kati ya jet set mais bango neti ba freiner bango na ba ya ba visa ba osala ngo pe bongo te poke ba lakisa ke il faut les pas de kaka céder po soki te e ba no pesa pe ka mbuto bango ba no ya te ani na zonga na question pona tu na yo
concert yo kotaki omoni makambo Blaise Créateur selon yo asali musala ndenge parce que aux animateurs moko lokola Blaise Créateur aye na sala monene na 15 000 personnes mais on a Congo azate Django azate Prince d'Angola azate oyo basalela ki biso makambo so ya makasi na kati ya kine na poto na concert omoni ya ngolo baneti. Bon, en tout cas, maman journaliste, autour de des questions à la fois. Nous répondons dans les autres, visa. En tout cas, les visa pour les gens qui ont biso au bayeti. Oh, les visa, les gens oyo bayeti pour na ndenge tozo mona ndenge batu bazo kanisa. En tout cas, ils ont pas signé pour la mboka na biso. Les gens qui ont déploré, ils ont pas signé pour la mboka na biso. Faire go les Congolais. Les padres les Congolais, les étrangers, les Rwandais, au lelo, c'est punition à modèle oyo. Parce que lelo faire go là, azoya pour ça la fierté à Congo. Azoya pour ça la jamais fierté à aucun sénété. Azoya présenter Congo Mobimba tout entier dans Congo Mobimba. Azoya présenter Congo Mobimba. Donc en tout cas vraiment biso voire même biso et au sala biso pas signé comme un artiste mais le qu'on faire go là il faut ba code c'est un système wana en tout cas pour que ba pese ba visa pour ba ndeko na biso baya lelo kozanga ba ndeko na biso wana baya ndambu pour na baya ko représenter orchestre J7 oza munene oza patrimoine ya mboka na biso Congo et au sala biso pas signé au biso tout ko se déplorer pour que makambo wana esila. Et si là, en tout cas, tout le déplorer ma campagne et si la likambo na ba visa wana. Les autres zangi animateur na biso oyo il fallait ba ya auto ba deko c'est la bango. Aussi le kola mwana Congo, aussi le kola Prince d'Angola, aussi le kola Daniel Goldberg, aussi le kola ba ndeko na biso o ba kota ki na mouvement. En tout cas, to zangi bango mingi na kati ya ING Arena. En tout cas, likambo ya ba visa o to senga la ba konzi. Bamboka en tout cas vraiment bon mika rotala likambo bien ba konti mo rotala likambo bien faire gola aza congolais faire gola aza étranger ti donc tu les remoni les pas de ayena ba musicien awa na kata ING donc aye ko présenter Congo parce que ba musicien na biso ya Congo maman na biso soki bazo bima ba futaka ba droit na bango na kati ya Congo wana ba musicien ba voyagera au feleti donc tant le faire gola azo ko présenter représenter voilà orchestre donc ils ont représenté Congo Mobimba donc pour que pour la nini c'est le qu'on a fait rigola à quel est la visa à kemande à kemande donc à comme le mutumo be aza isolé la kati mboka nae loko toujours ko déplorer yango wana en tout cas vraiment oyo aza sima na makambo wana en tout cas vraiment toujours la posa prochaine rendez-vous na biso oyo ko ya pona les padres à mettre la biso concert toujours la posa makambo wana il faut arrêter parce que toujours la pose à toi savourer musique parce que musique et kanabagi ça fait longtemps na kati mboka o diaspora ça fait moins 15 ans musique beta sous la pototé ça fait moins 15 ans musique beta sous la poto le musique ezongi na poto toujours la posa vraiment que ba ndeko na biso ba savourer musique na bango parce que biso lelo bal football et na Congo ezara ne partie biso lelo na Congo et to tikala na musique na biso oyo lelo et o sala ke to sepela ta ko sepela la musique na biso Congo donc en tout cas to senga bo sala tout vraiment bo pesa e ba visa o na prochain rendez-vous ya concert na biso oyo ko zala niveau ya diaspora nous allons poster les padres azwa ba visa na ye en tout cas deuxième question là ezale ki pona ndeko na biso la ni Blaise Créateur en tout cas bandeko na biso tozolo boni biso to ba gladiator na vraiment na grand combattant à faire rigola des fois t'es donc moto na moyen ma gladiator à solo donc to senga vraiment que en tout cas likambo va biso et bien biso na rolo baké na cause hypocrite na dida sarena et répéter même tout le monde qui Blaise Créateur à Boakaki bien sûr na biso sous depuis ba Boakaki Blaise Créateur côté depuis côté tout le monde qui kenda ki moi nian so kenda ki moi bien même na ni na Genève na Genève sous ça moi pareil mais en tout cas tu comme on a likambo et répéter les sous na ING Arena
toujours senga vraiment na Blaise Créateur, il faut améliorer Moussala parce que au moins lelo Moussala na yango o lelo azolo bake aza responsable yango abaleli moi si asali 10 ans puisque 10 ans oui na kata mouvement yango Moussala wan esengeli vraiment apporter au cœur parce que biso lelo na kati ya diaspora de biso tango toujours que écoute concert parce que tout le monde rappelle pas si maman bon le concert est nécessaire biso tant toyo qui musique avec toyo qui ba chanson bien toyo qui ba rumba qui toko o le padre avec biso mais eloko ndeko osali biso passe na motema parce que to binité o ndenge senge to se tatandaki na ngoto binité ozomona biso toyebaki ke malgré kokoso ya ba visa oyo sengeli ke bandeko na biso bayati ba représenter na biso na kati awati na kati ya concert mais en tout cas eloko oyo to sepeli nango te Blaise Créateur o apesi biso eloko to bande kozela to moni tozeli yango te to moni yango te donc to sepeli te abwaki vraiment te. Autant ça sortie médiatique moko alobi ke bon comprendre ye po azalaki ye moko avec ça il y a 15 000 personnes 20 000 personnes mais azalaki ye moko atala donc bon mais qu'on comprend de côté wana ke yango esali ke peut-être akokate mais non yebite na hôtel lokola bamboshi di passe à perdre babeta bango moko basala minene so ba Olympia la bercy bo bazala bango moko ndeni ya bino so akokite asans. En tout cas, merci beaucoup maman journaliste. Omoni Isa passe. Omoni Blaise Créateur. Bon, il a évité peut-être qu'il y a Foufou et les Kimingi. Peut-être que Foufou et les Kimingi, soit Namasanga, peut-être. Omoni Likambo, c'est ça. Yango Nanali Loba a expliqué. Omoni Blaise Créateur aza égoïste. Voilà Loba yango parce que Omoni biso toza ba golo ba gladiateur. Parce que biso montine to sala bango fo bazala. Donc Blaise Créateur c'est égoïste. Il y a mouvement. Comment ça fait-il Blaise Créateur dans mouvement ndengwana oli obwaka bakri na yo obwaka na bakri ya baninga yo obwaki au préféré obwaka bakri na yo et puis bakri na yo ozo zongela nguka en même temps. Eh maman, les padres a outil accueilli qu'on échanger 3 fois mon bimba. Non 3 fois wana tunangai biso tozalaki na conseil et lokoni Blaise Créateur a sali na 3 tours o les padres a outil voilà. Asali eloko moko te eloko moko oyo biso sepe nango ezala tomoni yango te. Mais il y a déjà si bapesa visa so bazar so na ba visa so ba 3 ans so ya ba 5 ans donc c'est yega mutabanda oya ba msuba oya te po bino pe boboy na bino CD boboy ko pesa siko bo so ba visa ndeni mote yega mutabanda oya. En tout cas likambo ya ba visa en tout cas na lina assuré bande na biso bola na biso ya prochaine concert ko ya. En tout cas, bande quoi na bazana terrain. Bande quoi en tout cas, toujours sabino. En tout cas, prochain concert na biso. Eux que na niveau diaspora, pour mona bande quoi na. Toza ba mesure. Toza ba mesure solution et kozwama. Toza na posta na bango et puis toza na lo senga mingi na bande quoi na. Il faut bazala parce que bango ba accompagner ndeko na biso oyo. Parce que biso bagolo to ko mona tika ke ye Blaise Créateur azobwa kazo répéta ka biso ba cri oh ya répéta ka to éviter ceux qui ba cri yango ezanga oh Blaise Créateur biso to senga na yo soki ozana na crise ya ba cri kenda tana ba bumbu kenda tana ba kisensu kenda tana ba selembau kenda tana ba malueka kuna babana wana mike wana bosomba ka ba cri parce que tango yo ovandi na yo moko omoni ko za danser ba nini kana osomba ba kite kana créer et puis on lui pèse comme FIFA de l'animation Blaise Créateur au créer les biso nini na ING au créer la rappel reconnaissant parce que ça li 13 ans na mouvement abaleli wana boteli wana bolia kende wana ko supporter ka bongo oui tout ça reconnaissant d'ailleurs parce que azana mouvement est-ce que Blaise Créateur na bengane na mouvement muta bengane na mouvement ça tout ça na posa il faut parce que les orchestre parce que les sociétés na les entreprises na il faut musale bagsama parce que dans l'entreprise qui au sana bien attends même na entreprise wana mama ba kolongola yo ça ka ndengwana donc il faut vraiment améliorer capacité abakisa vraiment ba niveau ya animation parce que animation pour na et pas mona ke baninga na ye ba na problème ya visa ye mtaozo visa donc il faut abeta biloko ba tout wana na voilà et puis
Blaise Créateur oza égoïste. Pour la nini au bois karabakri ya bandeko na yo ya nani mwana Kongo azawana ba kriya ki Kongo eza emelia mwana Kongo pour ni roboka ya ngote nan poste ngola zawana mais Goldberg bazawana non musuzo oza na bosa ni Kongo na otokota ba koti kala minute wala pour na nini komboa ka bakri na bangote au lieu que ozoboa ke la biso ba kri moko oyo bongama betala boye bongama songisa boye mettre la biso ba ki oyo resito yoka sito lemba to bina donc le quête du goût de salama voire même passe en tout cas vraiment pour nga Blaise Créateur en tout cas sera changer de biso ba gada to bengala e lelo ka denga lo ba ngwa so bengani ya pe bo so ba visa ba animateur te bo bengani pona na bwaka chili aya so so bwaka mais les potes yemo ba bwaka ki maman la ngai maman journaliste les potes yemo ba lu bwaka na ING les potes yemo parce que yé to mona tina na été ozomona to mona tina na été okese ozomona un animateur azama malili trop na dina sakela Blaise Créateur neto so talonga moto na boso neto so olandanga bien biso to yambaki bino to mona ki bino te bandeko na biso to mona ki ba life buyo face à face buyo to solo la gipe en tout cas biso de mutu to sala rapport le po bino bozala wana ozomona parce que lorsque nous sommes mabe ils t'ont jamais tous hypocrite nous sommes il faut ton loba si tout le monde a clarté il faut ton loba donc c'est ça. Bon, papa ne veut pas autour na binoti, autour na bolinga beta siko après ING rien na ndenge boto beta bongo. Bolingi abeta lisusu concert wapi. Pona yo, on préférait papa Hervé atia siko date na salle ni. Bon, maman journaliste en tout cas, c'est une très belle question. Au moni lelo vraiment biso ba Gaulois to fingami mingi pona likambo ya badate to fingami trop voire même papa Hervé akaza vraiment humilié na bandeko na biso ba confrère la bino pekaka ya ba journaliste oyo donc aza vraiment humilié pona bango donc vraiment biso lelo pona les padres ngala osenga les padres pona nga vraiment osenga les padres avant faire de l'année oyo donc c'est vraiment acheter la biso à ta date na Bercy hôtel à Accor Arena acheter la biso wana comme ça na 2000 voilà na décembre non na décembre pas en janvier donc na 2026 comme ça acheter la biso yu Arena nga pour la ngai sa bongo te maman to banga ndenge to banga ndenge 5 mois. Ah, to bis to banga na lobi e bon promotion ya ING et c'est combien de mois et promotion ING c'est les 2 mois hein bah oui biso tozi tant to bandaki il fallait ba billet et banda était comme les 3 avril jour anniversaire ya papa Hervé était comme ouverture ou ya billetterie faut les 13 avril côté avril, mai, juin, concert en juin. Combien 2 mois, c'est pas ça 2 mois, les pas de bouc. Mais c'est quoi, bilo wana no so lo bana bat basala yiki ba plein wana boton di sa promotion yaki makasi côté ba ya ba chroniqueur. So totali David Mombele lo ba ke on e ba on ba no munda David Mombele, yo mona su ba kali. To yo tala lisusu wa activinet na bino asusu. Bango nyonso wana balongwe et pas ya papa Hervé problème ezali po bango pe balobi ke bango babundaka mais papa Hervé neti ka azosola te parce que bato wana nyonso nde balongwe mpona bino bino kampoza malamu en tout cas pourquoi ba départ à bongo balobela oui en tout cas bango balobela biso te bango balobela jamais papa Hervé bango batala ba intérêt na bango batala ba intérêt na bango batala ba vie na bango ba coach ba vie ba vendre ba bokolo basta ba na bana bango bango batala jamais donc bango ne batira jamais ko linga papa Hervé et puis batira jamais ko za ba journaliste pro papa Hervé pro jet set jamais ozomona batira jamais ko za na mouvement eza business na bango cop na bango mais David Mombele to bando mona ke papa Hervé so ka zoya en tout cas ba tongo na ba 5h ou 6h azoya ka wana na ba aéroport ko yamba papa Hervé ba solo la pe to mona na ba image mais ça cop na ye so ka yete aoya ndeni eza cop na ye soka longo tongo te 5h 6h te à un aéroport ko za ba image ye bisanga awu vendeni ye cop na ye
ozomona eza cop na ye pe vane tango nani ba filmaka tango ba chaki nini au cop white wana nani ya mono nani ya oyo comment ça s'appelle oya ya Congo elengi oyo nani ya Goïda Souka on na mbali na ye tala ndenge bafingi papa Hervé au moins qu'il y a cop na bango tango bakata ba tango ba interdiser bango pona ba image wana. Mais ça kanda yo benisi batu ba yo sa promotion batu ba yo sali promotion bino yo cha droit d'auteur et puis ça kanda tu ana chaîne YouTube na ya lia kawana ozwa copyright ya 90 jours donc 3 mois ato salinde nini mbongo ekota te quand même côté wana fa papa Hervé pa ba otela ba journaliste na ezalaki omoni wana ezakuli kama pa Hervé ti elle comme producteur omoni il fallait bango avant ba register ba image wana avant ba rediffuser ba image wana et c'est là qu'il fallait ba mona produire c'est là qu'il fallait encore ya producteur parce que bango bazali na droit ya ko rediffuser ba image te sans encore ya producteur wala ko za no kutu makambo ya papa Hervé ti ozomona donc wana zaki encore ya producteur wana zaki makambo ya producteur nde mutunde et c'est là qu'il fallait pas pour rediffuser ba image wana et c'est là qu'il fallait ndenge sala kaka wana donc voilà bon neti question musu na ngana tu na yo kama muto zaka na mama ba chroniqueur na ye na likamba bakali alobi ke akomi na ye net alobela mututu ana problème na mututu bagolwa bagladiateur botomboki boni kolela skoneti bongo mutabi akomi na ye net pourquoi bokomi ti boke koluka mopao ayaka kowanga na bakali mwana roi mopao ye owanga na bakali likolo na bino pourquoi tout ça maman journaliste au moins tant on les pas aime ça baduke bagola baza tant momo tant toloba ke mobondo donc c'est-à-dire golo ça partout aza mobondo donc et pas inyo surtout yo o mekana goloa o kutana goloa inda kunyo so goloa zali nda kunyo so tu eza na poto donc goloa zangité donc mona wana bakali omoni bakali talanga ina zo so talanga maboto talala parce que omoni bino ba petit na biso bino bozo comprendre ti bino bozo comprendre ba réalité mboko ti ozomona babi vitesse mbangu nde mabe vitesse mbangu nde mabe salamu salala ndinga malamu il faut ça reconnaissant na grand mopa okofelo mide ye mutayano ayano na poto biso to benga te olobela makamba le padre to benga te biso to benga yo te kutu bino bozo ba chance mo lia ba mbonga yu arena est-ce que bo remboursa yino bandinga na ba nani na David Mombele bo lia ba mbongo David Mombele écoute en pleine émission Junior Wendo kuta eleka biseke avant de na plateau alongo la photo ya papa Hervé la sima mokongo na ye obi ke loko toucha ba goloa to lo bango te to lo ba loko wana to alongo la photo tandis que liambongo yu arena te me ba mbaloba ki ba voice mo ebima ki ba lobi ke ba sala promotion ofele pona ba sala promotion ofele te ba lia ba zwa ba 1500 balles mais oui ba lia ba zwa ba 1500 balles ba sala promotion ofele te. Donc balia bambong en tout cas oui balia bambong et Kamboana et tout ça biso ba gaulois to ba mais tiens comment ça fait que David Mombele a longo la photo ya papa Hervé na sima ya mokongo na yi tandis que alia mbongo tandis que alia mbongo en tout cas to entre guillemets to longo na to tsana mangba ya David Mombele temo tuninga na mikamba bakali to ka prendre likambono ya bakali en tout cas bakali abandi ba bêtise na autre parce que biso bakali batu ba foulier mingi c'est les Gaulois batu ba foulier c'est les Gaulois mais oui ba otana mingi c'est les Gaulois les vinaire mata ba otindele ba lion ba très banane c'est les Gaulois na TikTok ba Gaulois nde muto sali petu wana pa zala wa Bakali a salama déjà depuis Bakin déjà on a dit Bakali bien Bakali a salama petu wana salama depuis qui dans le bien petu wana na kin ayebana ka
petit wana nani mutu nde mutu abimisie ezananyo yo nani oya ba onotanga koboti parce que moi moso déjà pour ça quand so pas moi so pas mobali poso ne paye bala rapeti donc yende mutu ne ayana petit na bakali na monde musical osomona bakali azala déjà bakali nga bakali bien tondo sur l'année peu bien bakali son abossanité azala na ba poto na poto et pas ya la mine ndovo après on a pas sali na Congo elengi asali pe na moi ba chaîne belé bakali mais yango na lobi te oui non na Congo elengi po na lobi avant bakali asala na Congo elengi wana bakali abanana ko sala bani na kuna bakali wana balusa ba nini ba théâtre mais oui oui, bakali ça va théâtre na quartier na wana. Mais oui, bakali ça va théâtre, bakali on met babale ça va théâtre na barumbu. Moi na bakali. Ozomona. En tout cas, petu wana bakali wana, petu bakali, parce que bakali bakanga ndo. Mais oui, wana petu wana bakanga ndo ki bakali wana grand show bakali wana alingaka mais oui mais bakali wana babengana ka shebango bala barumbu wana bakali babengana shebango bakali wana akima kutu shebango ti ba okimisa na bandundu bakali wana mona wana osomona bakali wana grande ki akosangana te et puis bakali et puis to mettre trois gars yo so continue quand na combat pas Hervé parce que au moins ba petit oyo au moins ba petit oyo au moins ba petit oyo ya fali na ya wata au moins mais oui alobela na bango biso nde bakali koyaka lisusu na makambo na biso te et puis au contribuaka na eloko moko te na jet set oza nil to mona ko le susute yeba mu to ko mona yo biso bagala to ko beto lo kutu moko doki o ko résister te donc yo nde ozana doki makamba jese to mona ko le susute donc o suka libanda donc ko to mona oza makamba yo donc yaka kutu te ndeko lobi kaka o lobe makambu ya kofiolo bidete donc il fallait lo bape kaka na makambu ya jese ko lo baka pe susute donc on lo baka le susute parce que to mona ko to biso to lo ba muko to ko mona yo kaka yera concert na biso to ko beta yo donc ozonga bembe to lo ba yango mais bon même ça va faire venga po bino ko komira muto ba sali boy mais na lobi bana wana comment ça fait mona wana azwa atinda mutu na ye cameraman na ye na INC ba ko filmer na entrée tant ba kota ka ba ko zo ba video wana po ye acha na image na alobake biso to sali 7K bakali 7K mo ya kindokyo bakanga ko tonde ko to ya quelle investigation ya tangela ngwa journaliste investigation na bia atangela na atangela ngota bakali yo tangela journaliste mayo bakali et puis promotion ni no ozo ba promotion ça la promotion est-ce que on l'écran na BFM TV on l'écran na TF1 la communauté congolaise mais boza et puis promotion bakali oyo asala ka promotion te asala ka promotion te bakali c'est un flatteur c'est un moyibi aza escroc oyo oli ala na makamna ye ya vina ye azona na makamna vina ye ko landela makamba baninga bakali kindoki na yo leo kola ozo ye nango na jet set oye nango na mouvement biso ba gladiateur to ko mamola yo et to peso interdiction ko lobela ka lususu makamba jet set te à partir d'aujourd'hui ko lobaka lususu te lobela ka makambo ya wata kuna biso ko lobaka suppose ko loba en tout cas to sala komona ino ka boye bolingo lela bolingo loba sikoyo camionnette mbola pe wana asengi faire pardon nde na bande ko selo makambo sikoyo neti sikoyo asengi faire pardon azonga pa kofi atiki mamba fali wana sikoyo na minute oyo akomi mutu na bino bosepeli biso tozaka na mutu te yeba ngo jet set eza ya mutu tu muto to akoloba bolamba jet set aza soyez les bienvenus
Jet Set ndenge za bongo e inaka mutu te biso to lingaka nde ba mauvaise campagne esalema te na komba le padre yango ne to ina soki oloba no komba le padre ndenge malamu ya pas touci le faire gola le padre aza mutu aza pe na mabe na ye mais ko ya ko kosa nde ba makambu ne eloko tozo boya na Jet Set yango wana parce que ba komi trop ba konifo tia ko kosa ba makambu o créer ba best na bango zanga tina na mutu na makolo e baniti eloko ne tozo boya yango wana soki olobela komba le padre na ndenge malamu osali ba promotion no po oliamo kwanga na yo olobela papa Hervé loba na ndenga malamu soko yebi ke oloba no na ndenga mabe koloba te voilà oui non critique na lobi critique ya kokosa na lobi neti est-ce que bakali euta eluka euta koloba ke papa Hervé asali 7K mama biso na bio totali ba image ya ING Arena est-ce que 7K esalameli wapi biso tozalaki tomonaki mobondolisation ya di foule libanda tina kati oyo en tout cas il y a plus de 15 000 personnes à Katiwana en tout cas bobondo zalaki wana et imaginez na se ya mbula batu bazoya embouteillage de salami libanda wana donc laisse tomber ne bisayo catastrophe oyo di jamais vu notre monde ba manding wana. OK. Bon. Problème monsieur déjà. Yamado azoya kate mais Yamado asara pe na visa poto yebi ke bakenda ba États-Unis et tout danseur na bino Yamado lega ba rimer e bimake Yamado akoti la team konde Yamado akoti la team akompe da osa ba challenge magoda kuna somo ekangi internet olo parce qu'on est inine pona Yamado bon déjà pona ba pona bango déjà et puis déjà makambo deuxième mutu na bino to ba quatrième te bazui oui et puis déjà makambo na bona le bango te déjà makambo na bango wana o wana ya ya kokende kuna ba et puis ye azara oui bien sûr azara na passeport ezala visa mais ezala mouvement donc passeport na ezala visa ezala mouvement donc parce que ils ont visé un mouvement ndenge mona na lobby boyaki na ete poani Yamado tiens ils ont visé États-Unis ils ont Schengen ils ont visé États-Unis ti a visé Schengen ti atazwati a visé États-Unis a visé Schengen ti ouais kondenga koti kuna en tout cas to pesi ka ba soyeli bienvenue et loka lenga na bisa misa o balongwa na Jet Set lelo omoni ozolongwa na Jet Set pai ozofinga ndako yo uta ozofinga ngo ozoloma be ozomisa bosoto o pai yo uta est-ce que et pas yo ke est-ce que ozala soyeli bienvenue est-ce que musoto oyo ozobimisa ndako na biso kuna pesa la te babi ndako olalaka te moye besika ma etangaza te Jet Set ya mouvement munene Jet Set elingaka ba impolité Jet Set elingaka bato o batambo na lokuta te na mensonge te donc ils sont aussi les mecs à Jet Set ou maintenant les padres aux ala vraiment loki moto na boanya 4 na mouvement Yamado asali ata ya ko sa ta ba 30 ans te ata ba 20 ans te déjà na papier Yamado asali ba 17 ans Yamado oui asali ba plus de asali ba 17 ans Yamado asali ba 17 ans na 4 mouvement aluka intérêt na ye kuna na Jet Set bolingo mais Yamado basunda ye Yamado yekuta est-ce que dans le lobby est-ce que un danseur a tient na kata mouvement et ça le mela mboka nini un danseur a tient na kata mouvement les potes a payé chance a teki nzembo na 20 000 balles mais oui mbongo te sili na basi et sili na masanga sonne to teki ba pession nzembo cha nzembo mo ngwe kendaka pa leader ye moko non et pas faire ezabongo te et mbongo et ya pas faire te mbongo ba pession mbongo zui caché na yo oui ozui caché na yo parce que eza nzembo na yo donc il y a soit caché na ye ndenge moko na ba sele Oscar ba zo ba caché na bango donc mutu na mutu za caché na ye voilà c'est bon toyoki yo moto na bwanya liloba no asuko koloba nini mwa bambote na yo epa ya bato na yo pe esa biso bien en tout cas vraiment en tout cas la sepeli mingi maman na émission na biso o to sali lelo pona poko ya lelo en tout cas vraiment ngai na pesaka na pesa mbote na bandeko o balandi ngai na pesi mbote na ye moko sekai mama
balobi maître de maître. Donc, Massalanga Moko Serge Lukemba Sekai Mama, donc les grands maîtres dans Oni Britannique, donc Bisayo, donc quoi monter quoi bendedi. Na pesi mbote na maman na biso journaliste, donc nous y a mis une émission là yo. En tout cas vraiment, na sepeli mingi vraiment makasa en tout cas mbalasima na ebi ki to continuer cette émission quoi. En tout cas, oui. Oui. Kofi Olomide apparemment concert na ye ya juillet ezokende soki mpe dasi banile ou bien beza deya na kokende mpona banila. En tout cas azoteka te babiye soko bino mpe bagolwa bagladiateur bobi bozo soutenir ye mais neni babiye boko kosomba te. En tout cas déjà omoni likambo ya omoni ngaza naza kofiette te ngana kofi filtre donc ngana moni ngana golwa omoni biso en fait biso to soutenir Kofi ce qui concerne eza en cours to somba bien na biso ce qui banile concerne na ye to yeba te que est-ce que banile yango ou soit manque ya vente sur ba billet ou ba billet te biso eza cuisine interne eza likamba ba billet te parce que ateki déjà plus de 50 000 billets vendus déjà. Oui plus de 50 000 billets vendus ateki déjà et puis biso ba congolais beaucoup plus biso to so ba mingi ba billet na veille à concert même la concert ya ING et ba ebele ya bagola imagine mutauti Londres asumi so ba billet les mêmes jours mutauti Angleterre so ba billet les mêmes donc biso eza ne fona biso ba congolais ozomona en puis biso to ba biso ba gola to ba ki to ya wana mobondo to ba ki to ya wana mobondo concert wana en tout cas ezali wana ba détracteur ba on deux bazo linga ke concert wana ezala te pour que ba sepela donc concert wana ezala biso ba gola to zala wana waze kwa pa ache date na tozela ye oui tozela beta na aza mobali ta beta parce que moni ndenge za bongo bango abeta za mobali place inde gâteau nde oyo epolela ki bango mbula na dansa na nde wande siko to mona siko si oyo ne opola su muni kuna ba beta mais bazwa raison te na mbula bazwa raison te la cause bango bazwa ba raison te bon il pas bon tu vas raison héritier pas raison te ki abay ni ke na Drôme de Paris et oui Drôme de excusez-moi pardon Drôme de Paris voilà boule betagi donc il y a boule beti même au bondo donc biso ba gaulois boule beti mo bondo toto donc papa il va ba ki to la ki sabon ki to le carbone et c'est bon pour na Kofi fili na Kofi fiette soki banani bato ba kumisa Kofi Olomide concert soki ezali banile te en tout cas bokota bosomba ba billet et ça bien ba gauloise ba pe papa wana koma papa na binoti oui papa na bino donc bokende bosomba ba billet bon et te okola ngama wewe nsoni ya chaki ya komaki jour moko avant concert donc ba les 6 boy abaki na page bokende papa ya bino peza bongo te bobanda ngo ya mikolo yo po ela musala tala za vie pa koli soka neti banilation boye pe ko ça pe que ça bien te ça légende bo meka moi ko respecter pe ça bien quoi ba gaulois tout en tout cas bosomba bien yango la gauloise bien rosa yote kamana il faut que commandango na ligne voilà donc vraiment ils a bien quitté commune ils a quitté ça vraiment il y a brune quoi ils a blonde yango il y a 5% ba gaulois donc ndako gauloise abanaka au consommer voilà le consommer la moyenne to lien pour ma promotion attendez ça bien papa biso to liete mais moto na bwanya pour promotion on a ka moi ok to sepeli en tout cas na sepeli ya bonne émission et ça va bien to yambo simbala to na bwanya to développer ndenka ezalaka merci beaucoup émission isili pe simbote na ngai
Dani Nzila Malongi en direct de Dublin à Vinzila Nana Lukoji wetu mwana muluba moninga ya Claudine Bolenge na pesi bino ba bizu na kata Angleterre na pesi mbote na Mireille Ilunga ya Iluse copine nga ya âge 9 ans kwa tozaka toujours na pesi mbote na Melisha na pesi mbote na Yana nga na Lyon Patou ya Pichukanga de mon cœur na pesi mbote na Salon Bercy et pas Jackson Mangala na kati ya Londres Jackson Mangala na kati ya Londres na pesi bino bambote bavie na nga Papa Kanza Chris bino nyonso boyaka chez Jackson Mangala bozo ba bizu na bino ya wana nga na aka ana Panam na osala musala ndenge esengeli na sala na kotika mango kwa choix ezate na koti mango bon na pesi su mbote na Gilles Dapinga na kati ya Paris awa na Villeneuve Saint-Georges Gilles Dapinga na pesi su mbote na Blaise Malanda Showbiz mbote Sekai Mama Maître Sodolo na Sekai Mama Maître Sodolo na pesi yo ba bisou place oza moto moko bien na pesi su mbote na bino nyonso bolinga nga la Bellissima kwa nga yoyo na kata Kishasa Jericho Betox na pesi mbote na cameraman na biso Lebrenki Goma na pesi mbote na tosuki wana kwa na pesi mbote na poto na Bwanya ya Richard Black Boy to pesi mbote lisusu na nani baona bosse na tuka bolimbisa mbala sima. Okay, see you tomorrow. Bye bye, abonnez-vous, Vision Plus Télévision, RDC TV. Ok, bye bye.